Merci Sengweza sous okutana bino balandi ya Océan du Congo na chaîne émission na biso tolingami to sur la pona mboka Congo. Je crois ndé toujours ba awa boye moteza ya kopela. Na lo batande ko JB piano ba kisasa ngo yango yote. Bande kunanga ya quartier 3 tozana bino ensemble. Lelo bokomi kopé sa raison et pas ya Bruno Mimbenga tona banda ko loba il faut ko telema soulèvement populaire révolution mais basala nga mama na likopa pona kobunisa bitumba oyo pasi na mawa bauti ko ngabande kuna biso 10 personnes lelo lisunde to loba moto epela na quartier 3 bakangi 5 personnes moko ya nouvelle là 4 personnes ya décidé parti cher ya président Yuri Martin Fayulu na ebisa bandeko bitumba o biso to s'engager nango vous merla lobaka le risque de la vie biso to se risquer pour la vie Bima to bunda pona mboka parce que na minute on a lobaka ngo l'autre fois je crois Kabouya ko se rappeler na lobaka février mars beaucoup ba vrai face à Félix yango lelo o bandi biso na intimidation bandi ko kanga ko bengana ko landaka batu ko filer batu mais pour le moment peuple congolais il est temps au boy il faut to kata hémorragie au bout parce que on yo se ça juste baza ko intimider pourquoi parce que baza déjà na schéma na bango à préparer déjà bozo kakuna ono constitution ba ko modifier o kakuna ono il faut ko arranger mandelo ngwaseka tout ça solution ya Congo moi na Congo fungola ba to malamu oyoka oya tout ça la force na mission na binoto bunda pona mboka Congo mboka za na occupation mboka za à 100% na habité même 1% soki ba congolais basa batu lelo oyo boye bozo mona bakomi kolukaka ba militaire nyo so la muka kokanga kobeta ba misu bazana na prison ba misu bazana ba kajo bisika misu bazali et banité pour le moment tandis que moto ekopera na est tant to loba ki to telema révolution parce que to kozwa sous mot d'ordre ya ba consité révolution tant que c'est maka na 1959 to ba papa na biso bazwa conscience bakenda kozwa mot d'ordre te pas ba leader politique biso peuple congolais toza na obligation ya kotelema ya kobunda pour que l'homme makambu obo et si la une fois pour toutes parce que pas à quartier 3 wana parlement debout et quand ici ba infiltrer bato misu bazo lia mbonga bato IDPS bazo ya na parlement debout pour affaiblir bitumba obo toza kobunda mais peuple congolais ko ça toujours na distraction a comprendre ka te langage au Bruno Mimbenga banda koloba yango na bengi ici bana Congo o tozo mona oyo boye o Félix a commis ça les provocations. C'est à nous maintenant à répondre massivement. Tobi maibele, tobundana batu oyo boye. Parce que nous sommes des intimidation. Aza ko peser ba esprit. Azota la soki eloko na kosala ekosimba. Soki Bruno Mimbenga lobby a ko fungola peuple congolais miso et okomba non Bruno boité tokena bo. Non, tozo souffrir. Pourquoi le oyo boy bande ko ba to katela bango 10 ans ya prison amende ya $10,000 ba ko zo mbongo wana wapi et puis kotana ba famille na bango c'est bazana ba moyen wana $10,000 za lelo te yango biso to ko ben sérieux oya to bunga bitumba pona mboka to bimananu na kambu oyo boye ya batu to sala komba malamu to bimisa peuple na balabala to bimisa te mais biso baso to bimana balabala parce que nga Bruno Mimbenga ta na benga ka batu boya to bimana balabala nga moko na zaka mutu ali boso na quartier 3 le 29 septembre histoire etika na quartier 3 bande ko bayebi o ele ka na quartier 3 nde tozolo ba awa les 4 tozo bengisa ba étudiant tozo bengisa batu oyo boza na chômage tozo bengisa couche nyonso wana to kuta na liboso ambassade ya Belgique toyebi ke roi anile voyage na yeme esu kaka ndenge anile me ami vendre na kuna libela et puis tolobaki yango peuple zwa charge na yo ndenge Jésus Christ alobaka mutu alingala na ngai amema o ayi mukumba mutu na mutu amema mukumba na ye mukumba no eza passe eza nzala transport zate mai kure zate biloko akolia kutu na parlo pas Félix wana zo multiplier manœuvre na ye azo ngisa biso un esprit dictatorial parti moko ekolo moko donc tokoma koyembela Félix Chilelo Chilomboe Mulope Mokonzi c'est ça yango na bomoni déjà bandi ko intimider batu bandi ko kanga ko beta bakabuya yango nazo bengi so mona Congo
les 4 mutu akovanda na ndako te bino baétudiant bozomona lelo oyo boye Félix aza na vision te mpona mboka abomi domaine éducation 5 mois ya retard baétudiant bazotanga te bona azomituna na magini baétudiant bakozonga en classe baétudiants chers étudiants et étudiantes il est temps venez à nous to ya to conjuguer before biso bato to risquer mpona mboka bituba o biso to kobunda oyo boye peut-être biso ba primo mimenga to ba bénéficiaire na ngote ba papa na biso batangi ba classe mais bavandi na mboka bapaya baza na besoin bazonga ana Congo bande ko na biso wana lo baza bloqué na Ukraine bise bitumbeza konginda tant tozolo ba awa boye to bunda bitumba pour que non to koma stable économiquement militairement na ba domaine nyonso parce que ba biloko oyo boye kolekana et se reproduire di société ya mwana tozo bengisa mwana Congo apport na yo moral même idée na yo idée oyo kiko tombola que non lutte oyo biso to bandi les risques du Congo to continuer à moi bon chemin il n'y a rien en Europe soki ke tozalaki na bagouvernement oyo boye euti ya bamboko ya bakongomani bango moko bandeko na biso depuis bandaki kolase cri d'alarme na Ukraine balingi bavivre oyo bakovivre te pour vous dire que pouvoir oyo toza nango na Congo Kinshasa eza pouvoir esimbami na barwandais bapesi mot d'ordre balobi bakongolais oyo baza na Ukraine baza kokufa kuna batika bango kuna bakufa révélation nazoyebisa bino lelo oyo boye bozomona Félix akomi komultiplier manœuvre atindi ndeko na ye Steve Mbikai alobi okende ko modifier article 120 220 plutôt mais article 220 wana eza verrouillé et puis eza déverrouillé soki tozongi na article 219 ya constitution na biso bokomona ke constitution eza claire Félix azalaki na vision te mpona kodekole mboka oyo bato bazokamba mboka baza ba incompétent baza na programme d'action te baza na eloko moko te mpona kodekole mboka na biso biso na système oyo toza nango soki tobi tozonga mwa nsima Kabila à l'époque alobaka makambo ya baélection ezozongisa mboka nsima il faut tokende na développement ya mboka bandeko ya 10e eri oyo boye babima na balabala mpona koloba nini te eloko wana ekosalema te mais lelo oyo boye bato oyo babomi mboka par matérialisme na bango bazoya koloba eke non mandat ya 5 ans ekoki te il faut Félix azwa 7 ans mwana Congo il faut pesa okanda parce que boyeba yango tozoloba na lingala mpenza ya sikisiki mpo mutu nyonso amanyola yango na bongo na ye soki ke bavote loi wana eleki boyeba ke non 5 ans ya Félix nyonso eke na mayo wo do tobandeli côté ya rebours côté ya zéro bozomona teke oyo eza provocation yo sikoyo ovandi na ndako okondima esu ke non Félix oyo ayiba pouvoir pendant 5 ans ça le moko te insécurité plus de 1500 morts depuis balancer état de siège na bango on dit malisusu okene na référendum au voter oui pour na réviser constitution mandat ya président et comme ya 7 ans tandis que mboka ça na kati occupation biso tozomona ba élection te biso ba pino bibenga bato bazo risquer pour na vie na ba maman aussi ba ndeko lumumba toza ibele moi personnellement je ne vois pas des élections dans mes yeux dans mes pensées nazo bengisa yo oya o se joindre na biso totel mela batu oyo boy na article 64 ce qui article 64 simité to simba article 63 oyo lobi congolais sont en obligation ya ko simba munduki ya ko bunda pona intérêt ya mboka na ye ce qui eza anaka ya agression de barwande ba ko agresser biso a total article 19 pour comprendre que non batu o bazo provoquer peuple congolais aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Mais dans le contexte autre, on a Chilombo, n'a évité. Bon, on a la constitution. On a décrété l'état de siège. Si on va réviser la constitution, sous quel mandat? Sous quel pouvoir? On a la Boutouna, Steve Mbikai, Balali, Balamuki. Pour la non, tu réviser mandat chef de l'État et comme on a 7 ans et le moins 5 et comme on a 7 ans. Mais bon, ça, vous oubliez que non, biso kwa Congolais to vota na position na biso pouvoir présidentiel na pouvoir semi-présidentiel. Pouvoir semi-présidentiel, exact que non, premier ministre Moutouazana vision, asa ko appliquer vision à chef de l'État, oyo boye, asa ko mettre en applicabilité. Donc, on a pouvoir semi-présidentiel, on a pouvoir. Tous en a cours et tribunaux,
tous en Assemblée nationale et le Sénat, tous en quoi encore, ni gouvernement de la République, et puis tous en la présidence de la République. Donc, dans quatre il y a gouvernement, ni on a pouvoir, on a 4 pouvoirs. Donc, Assemblée nationale, à ce contrôler le gouvernement, cours et tribunaux, à ce contrôler le président. C'est comme ça, répartition. Maintenant, tout le monde a Zambénanga na évité, Moutouka Mbata. Yango na zobengi so peuple congolais, il faut qu'on mette mbata mkolo pour que non ba bêtise oyo et se répéter les sous-sautés. Batu baza incapable de résoudre le problème ya lipa. Lipa zu sida, lipa zu bokono ya kwa shoko, ba ko matisa lipa te. Alors vous croyez que non, batu entend so pesi bango 10 ans, 7 ans, 4 ans, 80 ans de ba ko résoudre le problème on a. C'est ça qui démontre les compétences. Mboka za kopela, ba Rwanda ba telemi kuna nku. Balobi banyanga la kata na ebisa ebino a otali mwana mwonso na logi kauka ya rwandaise wana ba ko tuna armée congolaise ba bani akoloba armée congolaise FDL tala niveau ba ochola biso diplomatie à Félix yango bo na ba rwandais ça c'est de l'insulte yango na telle mission na kanda parce que na akoloba na kanda awa bo ngai naza na problème na mututé naza na problème ya batu o nyonso bazo telema na nzela na ngai oyo botango to kozwa détermination wana autodétermination leadership que non to bimisa peuple to s'échapper to bengana batu oyo batu misusu bazo tema na nzela bazo banini ba brino ba lembonga ba diaspora ba brino ba sali boy yebisa mbonga ba diaspora bon attention to lembonga ba diaspora na ba bunda bitumba n'est pas pour na Congo ce que ba diaspora ba sungi biso mabeza wapi ba diaspora eza komona bango beza ba congolais yango na ebisio mona Congo oyo bozo mona oyo beza début ya dictature Félix aza na droit na te ya ko pesa une seconde chance même ni moi quoi ko voter na seconde prochaine élection o ndenge bango ba ko kanisa menga na ko mona no élection lisolo élection na munoko na ngai il faut élire moi na minute oyo boy eza opération sauvant le Congo opération Boma même Rwandais opération Jeanne d'Arc. Mais quand on a trouvé que ça va congolais dans Zera Malunga, ba congolais té élection ou rien, élection ma pour. Bon que élection, bah on continue toujours à éliminer biso moko. Parce que tout le baka ngo a bo liste ba communicateur tout. Ya la muka bazana. Prévenez bo moni na quartier to la komi ko kena ko kanga. Ko kena ko boma. To za ki be pas ba autorité pe ba mbaki biso. Mais loko oyo boye iso le canal oyo boye na plateforme oyo ngai la muka ça doit nous interpeller, ça doit interpeller nos leaders. Ceux qui to lobby qui interpeller ba leader na biso e komote to ko telema. Tant mande kuna biso bazo kanga bango bazo beta, bazo ko botola ba cameraman nini biloko ba misala. Ba journaliste wana bazo kena botola ba caméra na bango. Il faut to changer façon comme ça. Président élu Martin Fayulu. Ba soda na oyo wana déjà ba komi ko kanga bango. Excellence Adolphe Muzitu. Basoda na yo wana déjà bakomi ko kanga moko. Liki mulopo wana za na kashoti lelo au place za e bani na nuté. Les démarches sont en cours, on continue à arrêter, on continue à réarrêter encore et puis ba démarche est toujours en cours. Il faut rapport de force bande kunanga la muka. Na lobaka eloko obo. Tobi mana balaba pour ande kuna biso liki mulopo. Mutu moko te atika ko se joindre na ngai. Il faut qu'on soit un rapport de force avec Poutine à Zosala, biso batwa la muka. Parce qu'avec ce régime ici, baza na intolérance, baza ko se mona comme si que non, baza likolo, parce que babi que non ceux qui ont organisé le comment songo par là, pour aucune négociation, to si to yokani, beaucoup banda itindra. Non, plus question biloko wana. Parce que dans autres la bande ko la biso ba kangi bango na la muka bakate bango 10 ans. Il dépêche. À l'époque Joseph Kabila, combien de batouba ya Kabila banda obeta bango banda ko pour la PPRD. Bon, Nami Touni, hier soit disant député Wana, Bruno. Tobi qui est un député national, Azaka, na deux gardes du corps, deux policiers. Bon, nazota la mutu, on le babeti, azokite, ata moi l'inzak yolongwete, babeti mutu, na manette nyonso kitoko, na téléphone na et koso. Bozo mon angota pour sa manipulation parce qu'ils ont compris peut-être que non, batwa la muka, il faut qu'on intimider bango, bakobanga, et puis bakokanga ko na bango. Comment est-il possible que 10 personnes au Bimasa et sauf? Mais tout le monde a une dépense avec un autre siège à Bandokonabi soit perdu. Wana, Batubanda ko trouver normal. Le col est à la Mouka est commis anormal. C'est ça qu'on fait nous apprendre. Il y a un avis Sabino dans le passé qui est non. Makambo to ko kenango oyoboy. Ceux qui to sali attachoté guerre tribale ko sibotama et puis il y aura des morts. Dans le cas déjà loko oyo. Nous devons faire attention pour sauvegarder l'unité nationale.
Et puis de deux, tant que Rwanda baza ko luka ko bunisa biso na bandeko na biso baza na pouvoir ya UDPS. Bango bazo multiplier ba stratégie na bango, tant que batoni Chilombo ba ko sakana ba anniversaire, moi na Paul Kagame wana ozoza brevet na ya cours militaire na wana. Koto botoza na distraction. Ba Rwanda ba ko travailler le ko la Poutine nga zo travailler butu moy. Pour na garder ou ya bango moi mabele ba pesa bango. Chers Congolais, il est temps de revoir biso ba militants autoza ba parti politique. Et puis biso ba toza éveillé na esprit. Na minute oyo boye et yebani et au vide à tout le monde que non, nous sommes trahis. Na ba ndeko toza na bango na ba parlement debout, na ba militants na biso. Lelo oyo boye na quartier 3 ba ko regretter ndeko pino so kazalaki. Non. Et là ko boye fait interpeller biso. Totalement c'est le moment parce que histoire oyo boye révision constitutionnelle na tale biso na tale sibino na article 219 awa. Histoire oyo boye na to kene élection, nous devons abannir ça to bossa na moto lumu na moto sukula penza to sukula ona mai to bwaka na minute oyo loko etikali rapport de force pour être il y a monde ça que non et faire respecter biso. Et puis de deux tangu bitumbeza kondongba na kuna na nini na Ukraine na Russie. Monisco va tirer bango plus de 5000 Monisco va baza ana kijasa a mais pas délocaliser ba Monisco wana ba soda Ukraine bazaka Monisco a bazwa bango bakena kubunda bitumba kuna pourquoi batu wana bazoka manka tire le oyo bona kati ya est ya moko ya biso parce que bakuti miel bakuti peuple moko naïf bakuti batu moko boyi i croit au miracle bazokwa na ba Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne travaille pas. Le Saint-Esprit accompagne les courageux. Yangwana ba komona que non bitumba biso ba brino toko bunda tozo banga te parce que que non bamvuluzi bakipamvite baza na biso bakimbang l'esprit na bango ba carnation na bango za kati na biso ba lumumba. Yango so mona que non bitumba toko bunda. Et ça bitumba mo il fait dans niveau spirituel. Et puis niveau physique il faut tout travailler ba militant na biso. Kotali sa peuple. Nane za na sima makambu oyo boy. Ba Rwanda baza na kati ya mboka na biso. Soko tali la plupart wana bato bazokenda ko ngaba ndiko na biso milita baza ba morphologie moko ba nilotique. Il faut ko bana ko tumba bato wana ba Rwandais. Félix est affaibli de bozo mona ndako mikuluka ba manipulation na nyoso pona ko intimider bato. Soki biso to landi ba intimidation oyo boy lit na biso kolimo. Mais biso ba bino menga lit na biso kolimo te parce que to bunda ka bitumba pona mboka tant bien mais que toza na kati ya parti. Quand il s'agit le terrain ya mboka Nabimakano n'habite Makamon Azoko ça les autres engagés parti politique. Je défends d'abord ma nation, je défends d'abord ma patrie à moi qui est menacée. Mais les Rwandais nous menacent. Le monde a comment va Nigaka Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, t'es vous la Kimba ou Azali Awa pour accompagner Bituma Nabiso. Vous croyez que notre patient est capable de résoudre le problème à l'IPSA ou Bela Sida, bah on résout le problème Nabiso dans une élection. Bon, ce que nous bateaux à l'élection, ce n'est pas aussi le problème. Il y a qu'on change la constitution, mais le problème est ça d'abord, il y a un animateur, banani bazo kamamboka. Bumituna. Stephen Bikai a détourné ma vie à Wadon, au Kenya, na province ya Équateur. Batunya souvent bien ngo. Tant ou preuve mbata ko lo bakano, il faut changer la constitution le ngana mandat 5 ans non, même le ko wana ngana ko permettre ngote. Mandat 5 ans ça suffit. Bamboka lokola les États-Unis, mboka lokola France, mboka lokola ni mosusu basaka mandat 4 ans. Pour la besoin de coller pourquoi parce que le peuple est conscience. Le peuple est que sali autour de ma barba trop tumba trop bengana trop boma. Est-ce que bilo quand ça en Afrique du Sud? Botala. Bilo bozo bana la révolution, ba leader balo. Bilo boliga ba leader il faut ka ba ba leader wana. Yo moko peuple côté matin pour nous na bitumba na. Mboka no ça menacé. Tout le monde même non, basta ya Ukraine. Ba champion du monde, ba Miss Balobi non, il faut que la terre est sacrée. Tout le monde y va voir la photo. Président ukrainien, les courageux. Azobi, ceux qui Poutine a quoi au Bomangai, Abomelanga à la Katiambo, na kuki matena kukufa awa. Mais yo mwana Congo zonyo kwama. Ozani transport mai na mafuta ezate. Ozo croire au Kenamboka bapa. Kende na Ukraine. Na minute obo viser za ofele président na Fongoli. Kende na Ukraine. Chers Congolais, nous devons changer. Bah Français, bah ça, bah tout ma belle. Président Emmanuel Macron, a combien de président Nana Akafo ya Ghana, a combien bisaye, n'a payé 6 milliards de dollars américains pour déstabiliser Mali, au Bomelanga président Goïta. Ah, bota na batu oyo malam.
Et là, quoi, les bibis déjà, tu es bien. De même, tu l'as malien, bon, à Rwandais, pour éliminer les combattants, pour éliminer les résistants, pour que les déstabilisation, dans le parlement de Bougnoso. Ce qui te télémite, n'est pas tout à Awaboui. Et que ça a déjà trop tard. Beaucoup de gens qui ont quitté l'océan du Congo et en chaîne de libération. Au Congo, les 4 sont à l'ambassade de Belgique. Après, on a la Rwandais pour la guerre d'une manière officielle. Parce que moi, je ne crois pas ces foutus députés qui sont à l'Assemblée nationale, il y a 12 500 $. Ça moussa à mon côté. Je suis comme Moutosa, un problème maintenant, nous avons 500 fois par jour. Mais je m'invite sur ça, je ne peux pas connaître. Mais il y a souffrance. Il y a un temps pour tout. Aux conscience, il y a que se joindre dans Bisso, totel mato bunda bitumba. Si réellement bien bolé que non Martin Fayulu va pouvoir en 2023, il y a qu'à totel manamini to bunda na bino. Mais bino ko kanga maboko ba leader ba loba. Ba leader wana ba loba combien de fois? Muto azana nzala. Azonzela ba lukele loko. Est-ce que muto na vraiment s'assurer? Loko na ndeto zabo, tozo nyo kwamba. Ba Rwanda ba koti na Congo, ba infiltrer na kati armée, la police, DGM, ONATRA, ba service spéciaux tout. Bino ka bovani bokangi maboko. Bozo kwa kana ba mukuna ba denile sur les boko na biso. Yango na bengi sibino ba congolais. L'air est tellement grave. Avant de compte 2023 ndenge bazosala babizeti na bango. Chers Congolais, nous devons prendre conscience. Ce qui est conscience c'est que là comme mosusu ababoy Kagame kwa ndosaba ba missile na shot na kanango be na Lubumbashi. C'est le moment de tozobele la tozobengisa bino boya biso auto risque ka pona vie pona Congo, les risques du Congo et ça biso ba bino mbenga eza yo mutu vani na ndaku ozo na conscience te. Autant classe, est-ce que vous en avez musala? Ram balongoli ram était escroquerie à ciel ouvert. Ba étudiant bino wana besoin na grève. Les 4 to bima biso tout na balabala. Na kozala wana parce que na respecter maloba na ngai. Ba professeur d'université biso ba soto imana ba. Donc couche nyonso na minute ko telema na régime ya Félix. Ko telema la ba Rwandais, ko telema ba Burundais, o ba ko sala ba navette abo pour na quoi ko sala peuple congolais intimidation. Bande ko so bomoni na lobi na to o boy. Bande ko bino bozala toujours na esprit moko sensationnel. O bolinga te so to lobi vérité to tel misa peuple poto monde pour na mboka na biso to libérer mon occupation bosidikaka. Bisika lobi mabe bolingi sangai. Mais je ne crois pas que na lobi mabe parce que na so tel misa peuple congolais azwa kanda wana azwa conscience de biso ba bino mbenga toujours. To ebi ke ba ko beta. To ebi ke no ba ko boma. Mais ba boma biso pour na cause noble que non ba boma ka liki mulo pour na Congo et non que ba boma ka liki pa banda kozela mot d'ordre. Na bengi sibino. C'est le moment totalement parce que l'air est tellement grave. Liboka pilipili ici là sur mukomonte. Sosope jamais tika oka ba pesi. Ndena na bengi sibino ba étudiant, ba recevoir, ba chayel 4 vendredi musali kozala te, kozali boso ambassade à Belgique. Nous mettons la communauté nationale estudiantine en particulière à témoin boya tout ça na bino to libérer mboka na biso. Na yebi qu'à l'époque ba étudiant so ba telemi makambo banda ko changer. So pe ba lesa bino limbondo na yeba raté so ba corrompre ba étudiant lelo na ko comprendre. Numéro zali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde okikoya ko se joindre na biso et puis na bengisi ba leader na biso tout ya la muka président Martin Fayulu président Adolphe Mozitu ba soda na biso ba soda na bino ba élément na bino en première ligne de défense ba wana déjà ba komi ko moko il faut totalement pour nouvelle donne nouvel ordre mosu fifi salem ce que ça limité et que ça a déjà trop tard mais ba o ba sepeli na bitumba biso toza ko bunda après na bino lisuni na bino za le bienvenu et puis ndena koloba awa boy les 4 toza na ambassade ya Belgique ba résistant nyoso monga fula obo benga ngalobi obo za matete na oni britannique bana karish bana changu kuni pa na ngai na tongo 6h tokuta na liboso ambassade ya Belgique